Dynamique des enfants militaires engagés pour la République Baremetaki, diplôme de mérite. L'honorable Maontone Moussiloi élu à Kinshasa, plus précisément, na circonscription, il y a Selembao pour la Union, ça veut dire que ça là, en faveur, il y a Bana Selembao, image et commentaire. Ah oui, Bola Mouepola Kate et Loba Bakulutu, les savoirs ne mangent jamais. Baloba na lopoto Nerepe Zadi Kosalama. Pona élu ya Kinshasa, plus précisément na circonscription ya Selembao, honorable Maontone Moussiloi, affectueusement appelé Soso Yamboka Matembele ya Simandaku, chouchou ya Bana Selembao et Ratakate. À l'heure où Yabundaka, Tongo Pokwa, pona bien-être ya population ya commune ya Selembao, na côté électricité, Yamai, insécurité, paix volet social, y compris ma formation gratuite, Nzo Kande Nyon Sowana et les kaka inapercité, na misu ya babiton ya commune ya Selembao na yango lobi eleki dynamique des enfants militaires engagés pour la République d'Imer en sigle ba kitaki na siège administratif ya ONGD Congo de l'espoir o ezwami na consnel numéro 11 na quartier Inga na commune ya Selembao sika wapi na nzela ya coordonnateur na bango Diego Bombole ba kendaki ko remettre ye diplôme de mérite pour na nyonso o yazali kosala pour na bala Selembao. Dynamique des enfants militaires engagés pour la République demeure en cycle. Diplôme de mérite numéro 029/2026. Nous reconnaissons le travail bien accompli, comme il manque de récompenses, voire bien apprécié d'un salaire. À ce titre, nous décernons ce diplôme à monsieur le député provincial de la commune de Selembao, que je cite, l'honorable Maontone Moussiloi, pour la bienveillance que vous ne cessez pas de fournir à la population quinoise, plus particulièrement celle de Selembao, et de la matérialisation de la vision chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Courage et loyauté, veuillez continuer comme vous le faites, fiers de vous, fils du pays. Les coordonnateurs Diego Bombole, je vous remercie. Tangu Azwaki Maloba au cadre ya ACP, parti cher ya sénateur Gentilingo Bilambaka, honorable Maontone Moussiloi, Soso Yamboka Matembele ya Simandaku, élu ya Kinshasa na circonscription ya Selembao, azalaki na bamo juste. Napesi bango merci pour toza ebele na Kinshasa awa. Choix na bango ko tombe likolo na ngai eza eloko mokete. Loko bamona eloko yo geste basali eza par exemple le rôle à moutier, mais pour n'engager ça profond, ils ont une façon de encourager ngai, il y a que nous salons na salaka et mon angala misa batu ils ont la batu balanda kabisu de près ou de loin. Yango na aussi na pena yonde ko oyoza na Kinshasa wa, on a appelé le coronavirus, sala malamu ko tuebite doza entouré na banani. Bible les autres ba doza entouré na ba petit témoin. Témoin moko de association eboni ba actinga na zo poser na ville province ya Kinshasa et ba bengi lelo ko ba remettre ngai brevet oyo ya mérite et na dernier brevet yango na ba bidia nyonso ya Selembao eza grâce na bango ne bandeko ya association ba ko yeba ngai soki Selembao atombola kanga te sika na za nga ba yeba na pété na Kinshasa na pesi yango na dédié yango na bana Selembao. Et puis na pesi susu merci na chef de l'État oyo azo veiller tango nyonso pour na kimia ya engoma Kinshasa en général en particulier et ya bana ya Kinshasa. Merci de susu na coach na ngai Gentilingo Bilambaka oyo azo soutenir kanga ko ngai jour et nuit pour la kishangai ndenge ne sengeli na meneli na ngai politique. Nene sengeli na la carrière politique na ngai. Merci na base nyonso ya Selembao, merci na staff na nga mobimba ya ba cordon oyo de bunda na bango betumba et na to profiter pe ko remercier
bacordon oyo barejoindre biso lelo na mokolo ya liboso oyo baza pembeni na ngai awa lelo eza mokolo na bango ya liboso, c'est-à-dire misala na biso tozosala nzoka mpe na bato mosusu mpe na Selemba balandaka deja e bato yango bandimi kodepose baarme, bato yango bandimi koya korejoindre ngai député représentant valable ya Selemba balobi te mosala nazosala émérité kozala accompagné to kozala soutenir de paix ou de loin nde baye korejoindre ngai e kimia oyo eza na Selemba ya solo ndeko azalaka eza koloba te eza depuis nga nakomi aux affaires nde kimia ezwami na debi kokoso ezalaki tosalaki makasi ya kobekisa championnat oyo tobengi inter Selemba tosalisaki bana na biso baleki na biso ya badifférent quartier pendant 5 mois mobimba kobetisa bango babale na baquartier na baterrain netre esuka nango ezalaki sanctionné na tosanctionnaki yango na coupe na enveloppe na baparticipant nyonso oyo nyonso abetaki bale wana ekipe nyonso ebetaki futu wana ya badifférent quartier bazwaki eloko nde tomoni mpe représentativité ya bakochi na bango lelo baza ensemble na biso tala ya kosamba eza te commune ya Selembao eza na maboko ya honorable Maontwene Musilwei. Qui dit mieux? Ah, mon côté na terrain. Yeke yo. Ok, merci.